biso Christian Kalala moi message oboza na pour na concert tozala ngo ya le 6 avril ya papa Blaise Nzinga pour la bande ko bazolanda biso awa. En tout cas concert ya le 6 eza concert moko bozanga te soko zangi vraiment na éviter ozanga makambo bien ya kitoko. Cette fois-ci biso nyonso tosangana na Wembek na concert ya frère Blaise Nzinga oyo nga moko pe naza invité le frère Chris Kalala aozala bino ensemble po totombola tokumisa totombola kita bokonda nzambe po abongi na nkembo. Venez nombreux, ne manquez pas, tozala wana tosala yango nde nzambe alingaka vraiment eozala bien makasi. Ça va, merci vraiment. Tondo message à soka toko koloba message ni okoza na ngeli bani okoza na pona concert na biso ya le 6 avril. OK, concert ya le 6 avril il y a notre frère Blaise Nzinga. En tout cas na bengisi bino nyonso boya parce que nga moko pe na invité et na posa l'invité et journée wana. En tout cas oyo nyonso tout ayebi ete asala ke fort ya kotumisa nzambe tomonani le 6 avril na Wembek. Tokutani biso nyonso wana. OK, bandeko na biso nyonso oyo bayebi ke baprofite kolobwaka mpe na makambo oyo ya koyemba soki bokoki koya tosangana ensemble na bomoko nde tokolonga. Merci. nakosani yango te wana eza concert moko eza na kati ya Wembek le 6 avril. Vraiment nabengisi bana nyonso tu ya Cape Town boya toselebu ensemble boya toluwe nzambe nga moko mpe na kozala wana eza nango mosika te eza nango mosika te kaka na kati eza opposite ya spa ya Wembek. Vraiment boya ebele wana boya ebele bosomba babiye nga moko mpe na kozala wana louange kozala wana bana tu ya louange tokutana wana. Nous allons pour un concert le 6 avril parce que là parmi bateau ba koyemba na concert wana bato ni oyo koloba na bango message ni okoza na pour na pas sur Cape Town ba ko ba ozala mukolo wana. Merci beaucoup pour la question Anna. Nazo invité bino nyonso bandeko na ngai please soyez les bienvenus. Tozo préparer mosala moko ya kitoko on ne serait pas déçus. Toko binela nzambe na ndenge na biso. Toko célébrer, toko adorer dans la manière dont il doit se faire. Alors je vous invite tous, s'il vous plaît, Toya, les que Dieu vous bénisse. Concert le 6 avril. Wana kutu bozanga te le 6 avril. To invité bino nyonso boya. Donc ekozala na Wembek na 129 sorry Main Road Wembek. Tozala wana papa na biso Blaise Nzinga. Mokili compliqué. Et puis droit d'entrée quand le bac est 100 rennes. 70 rennes pour la single, 50 rennes pour la balle. Et on a 15 heures je crois. Toi il y a pour la reconnaissance Zambie. Ngam robe na zana na royeba. Talaka toujours il est là pour la Congo. Et puis toujours continuer toujours na ba événement. Toi il y a pour reconnaissance Zambie, Zambie romi monisa. Merci beaucoup. Le 6 avril le bindenge ni pour la le 6 avril. Soko zangi talio. Soko zangi ozangi lola. Le jour on a soko zangi ozangi na lola. Donc soko yeba soko ozangi lola. Pour ça alors de faire nini? Yaka ozila yo. Na Wembek 129. Donc soko zangi ozangi lola. Donc pour ça ngalola te yaka.